Merci beaucoup, Balandi. Émission Tala Lelo Naïbi Kebota la biso partout dans le monde à travers chaîne Nabino Fimbo na Fimbo. Toujours les combattants de la presse congolaise, les journalistes qui affrontent la réalité sur le terrain. Julien Botalata Atale, l'Otal, l'autre 8 au sur la Bongo. Na moko na biso, ozali pende na biso, to misami ko benye na kombo ya Vienjora. Vienjora sika to partager naie. Par rapport à ma question d'actualité, où ils ont collé partout, ils ont partout, et puis, na ma question mususu OP, bandeko ba komi tout nebele, 8 heures ko zoyete, 8 heures ba mambe belete, mais les autres aux anaye vraiment à autre, soit anaye direct, bon comprendre mingi oboye ba quitter à travers, mais quand moi je tiens à remercier tout le monde, la bataille biso, na pesimbo te bongo na la carte qui gagne Bijou Masinga, et pourquoi pas, na ya Willy Moucheni, Kodi Mboka, Solange Masinga Yaya bato à la carte qui gagne et bato tout batali biso partout Fortini Tangama à la biso les blancs de Bruxelles gaz na gaz encore et toujours côté Sabongo qui sinjora Oazali Bongo invité le ex Willy Moucheni Koda Mboka Yowana Yaya bonjour Mutalata Joël Noël qui sinjora Vienjora Nde Babenga Kayo boni santé ndenge c'est là la personne santé savoir la personne Joël Noël na grand prêtre de prêtre Willy Moucheni Koda Mboka ya Kabali pour l'éternité de tous les temps de tous les jours atika bisote tous la na pasi na bisengo na o to sala ke ya mabi atika Kabali kité abaka boza baleki en tout cas nzamba batela Willy Moucheni na 2024 oyo ba projet tout immeuble na zo tonga wana oyebi yango tina kwa wana na ibi kwa après ça, on a beaucoup de place dans la dixième minute dans la limité à venir à Wazeko. Et pas na yego. À quoi les besoins c'est si la kala. On a et puis Joël Noël Yasuka pardon na moya propre grand prêtre Bela où il est passé au Canada na kiko le vie qui l'a décidé. Mais ce vie qui l'a décidé, Jimmy Bela salé le komoko incroyable na kikole mupe pasika appartement somo au senti maya moto wifi c'est là nous parlons oui zero ko n'est que nous benga one émission na ebi na yo ko nous solo na yo benga ka donc Jimmy Bela au pena sali appartement na kikole sécurité qui tout caméra partout et puis wifi en tout cas nzama batela. Merci beaucoup. En tout cas, Pepe Langolo Nzambe, car n'ingé ba grâce ou grâce. Tant tangi kombo Jimmy Bela va que toko ta na sujet na biso oh vraiment tout ça ngolo na yo. Jimmy Bela o apoti miniature et ça la gionde ni komona kotanga kombo na ye na ba bref pour na yo. Bon, tant on a tala kiango Jimmy Bela za ya baleki. Aya na Piana, aya na nga, aya na yo, aya na Bakari Mokonzi, aya na Janvier, aya na Masatra, Asunga Mututu, aza mécène. Donc, ezaka babilobela, azana ntena ebeli belao. Kamunanga kutu kisinjora. Asolana wata très bien, asolana fere très bien, asolana parti senyoso, asolana présent na fali, ba idi ba dia asolana na batutu. Ana mécène. Koki moko ngama kamnanga moko tukisinjo na wata o nyoso le alobana ngata I ata ka moninga na zongi na pas fali conseil ape nga leki na njora vana fali ata mutu na obo uchi musika va ya pesa ka conseil na yebite bakoti ekinda keni piana alobelaka fali mabe no akoko sala ngote Nisente na terrain na otinda ken essaye ngaba lokuta ya kine poto akine vacances akoti Paris la défense akoti ovo to zende na Bruxelles ING to feta ki le anniversaire na ye to feta ki ngaka ngai na ye na ken na yebi ataki na anniversaire na ye abenga bino nana te leki na nguza pe ngabi ya na ko mona Paris mwana ya isati okay ne bazaki kendingi ya speakinga ne bazaki ken piana bazo tola ken piano sona ya na Angel Mswahili parce que atona ya Jimmy Angel Mswahili azo bana Jimmy bopesa ken conseil tala makamubo efaliaza mutu na wana salo ya Jimmy Bela ndenge bisinge
ebisie na minute auquel piana kogina nuko senga ba waro parlo te ba waro ba na likolo to zano ba fete leka et ça makala bango ya ba internet azoko pa ba suka na ka bongo nona yi mamango leka eza ko ka ba lokuta moko ba créer patron ala ta wana te yeli ngani ba artiste nga mona kila ba concert wata na mona ke partout na mona kila ba faire na mona ga ye asana kuna batama kamwana ti aze muta ba business on a place à sur la miniature bah tout va comprendre les gens on va le coûter va créer là qui vient. OK, merci beaucoup. Les gens le coûter va créer là qui vient. Akawana tout le monde qui na temps va à côté qui na miniature par rapport à Mama Ken Piana oyebeta makili so na sernaye Angel Muswaeli Makizembe mais to ko mona lisusu à côté susu na miniature kaka ye Jimmy Belao au côté susu na miniature makambo ya Grace Temu et puis côté qui ba nene ya kelo ba Karine Mokonzi ba côté qui amoke azala ki na grâce na bandenge mo obiso to ebike mécène so ki azali na mutu peu importe yani pona nini ngato zakane na bo na to azali na Bruxelles in hotel ani to zali na hotel mo bi poni yanga baloba ate ba tiko kosela makabia nene pona sunga batu asungi Karine Mokonzi makasi asunga Grace Temo devant là afuteli Mike Loka hotel a fouteli Aidor hotel ba leba kele bo hotel a fouteli Grace Temo hotel ba kenaki kaneza la kabiso tokena rosenga ndeto senga ba musheni ndeto senga ba avena so ba teo zambrota baza bango ba mécène poni ko kanisela ka vie mabe azala mwasi na ye azala responsable mama feza na siembo te pasa zari baza kula na Gombe kuna bati ko vie kaka boye asunga na ye bato asunga ne mokimo bimba asungane muna bata ba théâtre asunga ka yona bijou la reine azobenganga déjà abi ya pesa numéro ya bela ko ya viana sunga makamana na osala taka okepa bela o appartement comme sous boy bijou la reine obenganga ya wana za mutuno ya pesa na ye mesena makasi na osala ba film na ngaki kwa sunga taka kende kuna donc poni ngaso na mutuno tel buluba te kaso mwana mwasi musaki ka buluba tape na mwasi après la bela hotel journée mobimba na hotel na chambre. Oui. Ya sungana ebatu. Ye musile ko sunga. Atika likola la bango. Basaka ba petit ser, batiko kosela ke makambo. Batiko kosela makambo, batika avant na calme na minito autonga susu mama na ndako ya somo. Na 2024 ans. Namona Galaxy nga na vidéo na boîte de nuit. Allô? Azo namona ki na boîte de nuit par accès biso na vidéo. Asa makamna ye batika ye asungane be yo botalatala songo mala komi ne mutu kena zana fasombela kena lela ke mutu kana poto asakinga lekela nga fana pesa ken na somela mutu ka bazo sosina bana il faut que tana no to école inane lisusu donc na moni mbongo wana faut kena sa mama mususu soit azela ga kena senga mutu kande c'est ka zali là. En tout cas, merci beaucoup. On a dit que on a des parenthèses sur Zala personne Joël Noël habite à Vindu. Ma petite sœur Thierry qui est à Liège. Rita Vindu qui est à Liège. Na PC ba Joël Noël ba bonne année. On a PC nga balinette dazer bien qui toko na Bruxelles. Turcos. Merci beaucoup et joyeux anniversaire à Davina Chati. Davina Chati, tu peux sur joyeux anniversaire. Merci beaucoup na Fortini Tangama Pito Mavungu les pétroliers. Pourquoi pas na Gilles Mwaka Direy qui est mon très cher frère et ami d'enfance. Na moni maman na kati à Paris. Mais qui se sera tous en awa par rapport à la question d'Abisso et Liboso. Na ma réalité nyonso ekoleka qui se sera silence. Ya qui se sera ezali pourquoi. Na la réalité nous sommes au bâtiment sur les petits bomataki par rapport il y a ba 3 événements il y a arène artiste MCF Ali pour pas mais s'il faut qu'on le batte clair ba actualité il y a ba buzz il y a ko finga na makamnyo so et tout fait événement artiste apesela ki bino ba visa tant bino ça dit en général et tu fais événement parce que tu as événement ngala na droit ya koya ya ngala za ngala mwana fali nzambe mutatina ngepa fali na kopana ne mokilité kilo na zongi eza mama nzambe ngala bandana fali na linga fali za aiglete to kena ba kikole butu ba tele ko sa ba kipa baba kanza talanga na ta maputana salaka na somena maputana salaka na lingaka okese wana tanto bandi e mata abimisa ba force nyonso to fali ayebi fali aza reconnaissant yango moni andiminga ki sinjo kana za
nae pe musala ko la 3 événements à sali incroyable événement et ko samarata après 50 la sur mutu ko ya kala msupe terminant pour ko beta 3 stades bon na 3 na espace à 3 semaines et ça là tu m'en fallait sali et ça ba maman na ba patate parce que même na ba ojoane ça ba 12 000 places et comment qui ba 30 quelques mille ba tu o ba comment la c'est ba comment qui belé donc on a za chroniquer c'était na événement Nathalie événement na mito orchestre ça na Côte d'Ivoire au fallait ça na Côte d'Ivoire on est à Somme l'espace il y a une semaine avec 7 concerts avec le 23 le 24 avec hier na Côte d'Ivoire les lois sont en Cotonou azobeta le 29 le 30 le 31 le premier il me qu'on appelle ça comme commando on dit film commando tant ko taka ko libérer moi na ala yemoko libérateur fallait ça en Afrique pour ça les libérateur au fallait que ça en Europe la monde en Europe pour saliam on va misali ni bo ba si bo ba mérite ça ok non ça en marketing non ça fallait goût fallait elengi fallait chocolat fallait commando libérateur libérer musique Afrique en Europe. Ok. Évidemment, les bichons tilelo ana ba teva poto minde le belako mais ça somme incroyable fallait pour pas. On a vu ça. Ok. Incroyable fallait pour pas. Oui. Et puis force au énergie au talata. Non, attends mais que Jackson a combien de concert bon monter. Il en a bon. Mon Dieu le fait paiement. Nzamba protéger. Ok, Nzamba protéger artiste et Michel Fally Ipupa en tout cas. Ndenge politika liwana. Ok, na bindenge politika liwana mais vu ya question nanga par rapport au ndenge ke pe na mamba Fally ba comprendre un peu message ya artiste et Michel Fally Ipupa aigle nde ba benga kaye mais par rapport à question nanga ezalaki na ba problème nyonso yo koleka vraiment makasi a mingi ki sinjora silence eza silence na yo ezali ya kobanga ya nini ko yisha biso na mamba silence eza na koli déjà na koli puis na moni naza na poto na moni grandeur a Fally na ko potaki na babuzo ba sauter na sali somo ba buzo ba na ko ka sauter natali grandeur na ye na niveau mondial la lobela ye natali niveau natali canadien baba d'Amérique Mali Mexique Andy et soit naipsio avec namoni suédois zo yema banzembo na ye natali malien sénégalais namoni ki monde na tie bazaki wana mamono ki Fally somo abi Fally ya ngai on est na 2005 6 temps to bani 3 semaines mais to bana musique qui a pas mettre dans quartier là le boy et bisana ma mishi yona moni na kokisusu ko saka ba ma papa mbate na makamo papa mba so le ba kamonde ka Fally osa ok en Afrique donc ils ont ok donc on a Fally na comparer na en Afrique na teka en Afrique na RDC incomparable sans concurrent na RDC incomparable par rapport ya nini tango expliquer so ba mususu pe ba yebite ba comprendre tant qui se sera bien que Fally pour pas incomparable na RDC on a eu que dans nini na qualité na RDC ba comparer na ba musicien mutu mala na RDC ba comparer ke bon mutu na yebite Fally Formix 7 ils ont un album moko ils ont top makasi style mutu ko na marsa na que son on veut que l'artiste congolais va faire un album en décembre parce que l'album on a ba Médée, ba Lance, ba science fiction, ba Carlos, ba Marlène Tessa, ba Delarento et Kotanga ou Zongisanga. Donc ba Jeff Djandji de Teta ba disqualifié ba Nokambir ba Chanzana ba Seyo ba Selamo donc à travailler moko donc Fally incomparable na Fally Rosala ko ben nani na Congo. OK. Nani zate Nani lokola tozana yo ki sinzora ozali parmi ba la bouche autorisée ya artiste Michel Fally Ipupa aigle ndenge lo bama ki ndenge na ke pas Fally ngana sala ke pas Fally na boya Fally OK na moi musala Fally na boya Fally OK na Fally et puis azongi pona ko protéger ayebi pourquoi zongi sin ngaki sinzora ayebi naza pe motema pembe naza pe maboko na nga pe pembe nazongi li Fally na syndicité na kote panga te ayebi et puis na biso nyonso Fally amemi ta bata mouvement ba yebi sek na makambo alobaki pona nga abi batu tout na memi
oui na sengo na bango na o eleki ya tinjo rezate na zaki na nyongo moko na ebisinga ngona loba kaka maître Maduva na zaki na nyongo moko ekanga na mungu na nzambe ya likola sepeli na afuti nyongo nanga na sala misomo keni pia na dosi falaza na nyongo nanga futa na kena la comprendre na amonike elo komi au top ngana oli eloko mbongo ngote nazoka bisango ngote donc na fona sepela na paso na nyokama ça la reconnaissance asa reconnaissance na ona sala na vie na ina 3 semaines bandeli eloko ngale lo na zana fali yango wana. Ok. Plaisir, oza vraiment makasi. Oza plaisir makasi na fali poupa parce que aza reconnaissant na yo, mais côté ba tumusupe ba mitu na rappel que Kisinzora côté bazo mona même côté ya instabilité ndenge balelaka lelo lobeli côté lobeli ba tumususu. Est-ce que Kisinzora a eu vraiment conscience wana tu ezali kaka par rapport il y a 5 ans ya fali ndé kandi au moyen olongweza te pour 6 à 5 ans. Non, ngana ebeti ya. Ngana bike bazo 54 visa ba kenda. Orkete kenda. Next ba okota ba Schengen na loyo katu. Ndi ba kota kana ba petit na ye, ndi ba kota kana ba petit fali, ndi ba sala katu. Na ndenga lo baki 12 journalistes ba koya. Like ya ba inde ba kota la événement. Ngana yeba ina ngate ke ba koya. Mais Dali azongi abi njoro yanga a raté babenga na ye yango moni na ye ebishi botalatala fallait amote malamu yango nje ba protéger to 33 azeli biso ba visa foto biso ba babia Air France ngai le 10 na Kinshasa le 10 aux ans à Kinshasa retour dans les 10 dans Kinshasa. Ok, retour dans les 10 aux ans à Kinshasa na ebike mutu na mutu aza libre ndenge artiste émissaire fali poupa alobaki ki aza libre rosala o eselaki mais soki vraiment tobito solo lango kotikala oyo tikala ki tomona ki orchestre zongi puis na batebele tikala ki pona yo ko yebisa biso nini par rapport nango ya ndenge boyaki bino nyoso bien ki mutu amutaki baboyaki na ba équipe mais lelo orchestre komi ko ke rosala bani na bango pona batu mususu mite meza ko banga que équipe fali poupa memaki bakimi to pe batikali to nini oko éclaircir nini bato nini wana. Non, on est aux amis c'est que ça ba Alexis Bazali ba Badi Tabo Bazali ba Jeli Bazali ba Tutu ba Bomba ba yaki mututu na memaki bango basa musana bango epo ebisa Bazali ba le bien bango orchestre tout balingi mais loka bango ndi bazana ba fan makasi ya fali donc l'aime tout bazo bausa ni sawa kandi maybe ba kombi batu nyonso FC bango boza libre mala maybe no panja sango bu panja événement ou en sala ya minene donc mututu azali nae biso tozabo o to sala ke pa fali tozangai na Alexis Weti na soldat na biso ngana obenge soda d'esprit quoi j'ai chaud. Et bongo Manik de John ye azali na place nini par rapport ya ndenge ba yaki apo ba me kan pe ko comprendre moko na mono otangi Jaël soldat na yo otangi Alexis Weti Manik de parce que na pesi mbote ouais Manik de John Joël Noël na tangi te parce que boye ka yemo pa lo baka asala na biso asala na everything yemo pa lo baki ya yaki na fanatique yemo pa lo baki yaki ne fanatique ndika ba memaki atane be événement parce que linga fali pe mkasi atane l'événement na ebi pe date na ozonga te donc yeto sala na été donc asala kapita azala kwa monde à part par rapport à makamon bien qui ayale ki na bino donc yo ko traiter les direct na fali biso boya fali et puis ndé bato balobaka no tune question qui si rolongwa ka taraboye eza makambo et si le cas ils ont allé yebisanga lelo pona sa susu bere pona sa na lo pona to kese nini na kongo yebisanga na ke pa ngani wale ki fali nzate na fali na nga Venjora ebi kelo ekamusanga kala milité Venjora ekamusanga ngai nazali tozali na Kinshasa c'était au mois de mars si je me trompe pas ngana yaka le stade et pardon la ligne la matin yoka eza mauvais souvenir dans la musique tika kala 6
aussi ça télé ma oui ma faire tu vas la stabilité papa yo la bon mo télé ga image non tu image te on les a oui quand la vidéo na biso mon père privé ya ngana on les a il faut la vie professionnelle les ambe mususu na mamsu mais le roi la zone a plateau binga ka caméra camarade za la raté ngalo ba vérité na faire bien na ngati OK ngalo ba vérité na sala musala wana 2 mois faire abata bien ngati mutazwanga vie César passion to tubwa kaka kene pa bio to balubo kwa Nzambe ya Lubumbashi faire yembele de chanson ayibisi njora ngani na faire mingi peche na faire yo saka marketing makasi nazwa kitasa nazo pelo car le bela sala marketing na so belo car $16,000 to ka monta car $16,000 qui pa kosanga tili longo na kata na mamba na kinala na braza c'est tout na zena na pela problème la vérité tu sina contracté la mona na payer na bota na poke sa vérité na koma Nzambe to sola pena vérité OK zeleka atinda kinga bon depesa la kaka sala kina jano ya te ncho yo bandaka na bifie simba no kara ona mona onjoro za ko pesa na te povia kabela ba 1000 ba 2000 ja ko sanga bo ya moria ya maka akabila ko ba 1000 ba 2000 ya unga la kami ba kami ba bi mais na minute bo sibitima pam ba moko avant non que non pas fallu que no braza kuna roga mbala moko fali pupa donc fali pupa za mama ndoto na lotaki pe na kotisi on a tout ça na kotisi de kela ngana bureau na e ba yambinga na bina bango ejon ali susu te ba gangiri nga pe boko gangila nga nende batamona nga na répétition de ba na nga banana musala ba biko lungwaka donc et tout quoi na fali ya alors ça qui o banana musala de père qui banana on koluba banano ba bikena lungwaka ouais ba bikena lungwaka na lungwaka yo bi na kina ba tikena dimba ya mon ba tusu balobo yanga ba tusu balondi manga ba tusu me ba wari ba boya nga fo mais ebele ba pesa nga chance na ta ba wala ba TikTok ba wari ba boya nga fo mais ba comprendre ngo ba suka amu to na biso pe ekozonga li susu te ya pour 5 na 5 au surprise donc heureusement a sauté mais question monsieur ezali awawa ba voice et tamboli makasi qui sinzora je pense que tozano na réseaux sociaux et puis eza moi monene totamono makasi vraiment ba voice et tamboli makasi ya artiste et musicien Kofi Olomide o ala ko solola pona atuna ba question par rapport na yo et puis yo to ke kana mukuse maman que ozoluka osala artiste et musicien Kofi Olomide mabe qui sinzora pona voice wana to ngeto tcha yango mais par rapport logo eza na ba son ils ont abandonné mon moussou na katu ebika na ndenge ya YouTube mais batu dia ba yo kengo yo mo pe je pense que ça lango déjà nini olingo ça la artiste émissaire Kofi Olomide mabe obeze jidama nzamba zotala na bosala ngote mutu munene bongo pasale mabe ya nini ponga kisizo wa depuis na koli na ville ya Kinshasa ne Kinshasa grandi ya Kinshasa sala na mabe nazaki na perte na boma mutu te na kotanda kwa nganga te no sel be ani na yo ki fo tanga mona regretter kasi e via le bapona nga de via bapona nga ngamo ko na zana leli ngamo vienjo alona leli ta na ki voice tindeli nga na sbe ni no ninge tel abela ko ni ko sal ma na ebite ko mama zabeto bana ba so il m'a fait le bal na ba message ayebi ma tanga mambo elika na bita so ba so nda so nke ba sele ko on sala mabete na sala kulikuna. Est-ce que na yo moko oza ko se reprocher na eloko te par rapport à ba voix pour yo moko ndeko tso so ki oyoki yango oza ko se reprocher na nini parce que la fois passée tant on a zoaka Landry moi c'est tamboli ba tindeli boye komi tanga ok tant on a zoaki Landry tant on a zoaki Landry o azali bongo porte-parole na bango porte-parole ya quartier latin a ABC na miko ya émission tala lelo aloba ya lobi botu na njora nenga zaona nini o ya sala Kofi o irataki na condition ba pesa qui est par rapport ya makambo kwa tozuyo toujours obligé de profiter de dès que totel ma place orate par rapport aux akina makambo ko zalaki ba parcelle na yo na ba contrat ya batu moko boye ba simbaki mikanda na yo me ba pesa to condition moko sala yango na tu na yo le roi na TV caméra camarade azala raté je suis obligé na lobi kata na masola sans dire lokuta
écoute l'autre, écoute. Nana bin. Olanda kamwa. Ok. Nana masola sanjete. Na bien masola sanjete. So lu créer na bon, masola sanjete. Masola sanjete. Masola sanjete. Ah, ti lukuta. Ok. Nani kisinzora l'autre zana ovenzora awawa mais comment na ba réalité oyo koleka par rapport ya ndenge ba ko taxer grâce tembo qui est ta petite sœur au petoko ba ki mwana na ndenge ya makambo ya média na makambo nyonso ndebo ya kibino no sika mo ba ko taxer ke azali pion oyo azali bongo pembeni ya artiste musicien Fally Ipupa Ntimba Aigle nde ba benga kaye pona yo komona ke ndebo ya kibino no sika mo ke pie koni koto ba ka koto côté sous Mupanzi na ebité pour na impression les amis. Bon, makambo ya grâce temo yemoko bilobe c'est un kaka Gel merci. Oni Gel showana ma shoshona les bien. Na ko ça ba warrior ba za na maîtrise so ba ki kambu ya Gel. Elle qui pas vidéo teni passé la qui wana Gel Bogel ça très important na missionner ton travail. A mayele a mishu makasi. Odi banu ba mo ba ni ile mama mais moi mo ba mishu makasi. Pour moi mishu makasi Gel ça Gel a mishu makasi kindo kinesa bino. Azon do yepe na ko achana pour la protéger Fally. E banake pa na ye ayo kitango yo ke yile ngona groupe. Eh buteli zabo. Et ce sont Gel ataka qui était sur le Cameroun. Donc Gel ataka qui a 21 sur le Cameroun. Grâce à moi yemoko bilobela. Au moins ils sont mo sala sur le Cameroun bomba. Bilobela tout le monde ka ba voix moko côté libi to ba voix sur ça somme na ce qui film qui m'a mis lesbienne na neige. Tu comprends? Ce qui a sala ali mabende to yoka. Ils ont bini wana toza batu fo Fally paza mutu bureau pesa mutu batali bani bon quel nani grâce à musika au pire ya mutazolo ba yalo kwa nga kisoni nzabu na pire ken na pire yo to la moxa na pire le ketu na pire boy no ye bisuta boy tala boy so ba pese sam so kala na Fally donc miso ayaki ayaka kala ka na Fally azo soki yo ebikaka donc Fally pe bazoki bongo tete la Fally na bana ba musicien na ebisio na mona bo ndumba ba musicien na Fally na ebite Zambi Fally longa kaleso na pas grâce n'importe quoi na ebite tata na zolo bake omoni bandene ya ono mona ba tutu ba karato ba lobaka ba vanda na bichete ba vanda milia musicité ba beta masolo ya lokutana mama mwaza na Free City na landaki bino mona pata wa sobeta masolo lokuta mo tala ngana vanda ba orchestre oui na BCBG na vana wata na vana quartier latin ora na mona akambo ba balobana misika ba mona te biso to bitwa no lobeza scandale mais tout le baté et c'est le cas ba basa batu basi bala ba leader ngope ba komanda ba leader ba pela ba vina bango biso so to le bani eza to le babu batu ba njoro ko se te biso to mona makambo to yebi makambo moi leader me ça partout oh solo ok nana ok no somba biloko ya bonane akena ngai nakati na moni yoka ko tika batu foma bona posa to bige so to zio bato bele na minute ba fandi muta bouger zate en tout cas o considérer mo muke po banene ya bakosa na bango ba ka masolo kuta na ba mamuwaza ka la Free City ba on ba kriaka bon est-ce qu'on va vendre mille musique muto ka j'ai le show sur le bien solo j'ai la vanda on comprend botalatala oui na mona leader ça partout na ba danseuse na oka somo te ba tika ba danseuse ba ka misala ne Fally tika bangwana ba tika ba chanteuse ba ka misala sandre na ba botalo bango to ko saka de misala te ba saka de misala et puis na force bana na force parce que voyager te pona poto et on a le bango biso to ye poto Fally simbi libelete asali motelo côté to basiti ba gel ba fraîchiria ba tutu va fraîchiria Fally simbi motuta asimbi motuta
danseuse bayana ata bango te amona ba petit sœur babina fallait ça ba discipline moko amitia et puis ya nzambe mais on ma grâce naninge sukelie asa na 4 ans na bon ay ba ninge a vivre nango fallait pas na tina ko désactiver ba visa ba tout ane pe muté ma bete ay ba ningo tamba na vie na c'est tout mais ye moko biloba loba na ye azo bomba te soko mosali ka musupe bomba azo bomba te azo sa copine wana copine na mutapanje episode toyoki ngakuna na commentaire au chat parce que episode toyoki alingaki ne aya alala ne tozo ko kutu azo kutu place ya petite na biso tozalana a mano ya lobby na groupe à niveau na biso te biso ba sitoche nana buliko ko chamba groupe wana ba sitoche wana batapa pa biso batapa pamba il faut ba niveau ba mano aza pa pemenya fali donc ninga zaki pemenya fali ala sa fallait to laisser les misu aigle attends le misu aigle fallait to laisser les misu occuper te fallait to zandenge nini occuper die kana ketcho parce que bon mon temps pour au soulever point moko lobi ke aza niveau na binote mo monaki ke na sope total to binos bozana Kinshasa et belé binos bozana ko loba ko kota soki sengi ke polémique ranking tout na ba programme tout vous avez pesa final ba ma clair mais il y a zali ko lobela faling ité mais rien que kaka na ba page kaka a publier ka moi message à moki a fali poupa au monte que par rapport na yango msusu ndenga zo milo rappel que a pesa ka oyabi batuli bazo bakaya o sala kaka presse écrite na rien que kaka na ba page kaka ko publier pas na mazo le baté azo publier de ennemi et pour que commissaire na ba dimension presse écrite kaka bazala rapete bazala neza chance na ya batama TikTok pe bayeti ya chance na ya les mutamtena na chance na ya petit fallait ko de Bwenda Paris ya chance na ya chance na est-ce que net moni ba publier que bazoé ba décision est-ce que ba ça vrai parce que yo ebi que l'éthique journaliste pe na déontologie to confirmer l'autre ebité ya ngo monto tout na yo mamo ba question mingi est-ce que ça vrai ou faux que ba bengani na F victime parce que yo za mo musala fali biso tout botala tala Julien biso tout mo na botala to moni na page ya directeur na biso ya F victime mo konji ebi badiata ninga komi bongo esili aza sona bisote o edi akomi yango wana alo ba mana bisote aza sona bisote c'est tout ok est-ce que et comment la ibino pe na matoi directeur akomi et comment no pe matoi que ça vrai ou faux que bazala ki pepe parce que artiste monsieur fali pour pas prévenir ba ki ke boza libre ya kokutana mundo so kutana ki mende makambozo lobama ko ngano na monite ke amona na kina ko fiolo mide. Est-ce que ça qui faut ou faux parce que yo zali parmi bateau ko sabiso pe bozo sika moko yo ke pas copine na Nadej ndeto yo ke pas copine na Nadej ke azala ki na mopao bange so ki 100,000 o so ki asala traité falisonde ndeka to yo ka biso bino to yo ka ya biso bino to yo ka ok na yebi ke le roi tozwa ki obo ndenga poza ngonga o sala makamususu o yebisa oui kota Paris toza 3 heures Paris Bruxelles kota Paris tovanda na luba bona moni siko bakomo saka na fali bakomo saka na fali faut qu'on a luba pour respect na fali pour pas fali a méga star to moni kaka yo moni ka fali yo yebi no mona kika ndeko no congolais mama na méga star na so wana mona ba teva ba ndela watina ba Belgique fali a méga star a tiki biso awa na Paris nga na baki Côte d'Ivoire te pardon na Afrique du trône fêté na mwana no Noël apôtre na mwana no la porte depuis botama na fêta la porte te bana botama na fêta la porte te na mwana Noël apôtre pardon tala botata ne sur mon lelo on me pose on n'est pas fallu nzamba ye bata na ozawana kuzo mukisa ga nzambe ya atala telenga na bawata na kena baboy et puis na bango lelo tina zaki di ba kofi chez bawata ya il faut que ça fasse mais nani qui s'izora
eza na adage mo balobaka ke mutu akabeli yo mai na ntango apasi fo reconnaître ye nayoki yo ntango olobi yango mbangu mais lokola aza journaliste nazwi sous question olobi lokola otelenganaki epa wata alors moto ya liboso amonisa Europe na basacrifice oyo nyonso ya makasi c'est héritier Watanabe et puis na langage oyo koloba po lelo ezwi 5 ans et otelengana epa wata. Écoute-moi s'il te plaît. Puisque makambo nali nakoloba mabe te mamosuku epesanga bakanda yango naza na Europe so omonisi moto Europe neti sikoyo namoni Europe amonisanga Europe me na mosala nanga nasalaka ti amemanga pamba te azwanga filme na balabala te na mosala nanga mpona kotoka moto liboso po toza paradis te nga kutu nasi na lendi na mwa lelise yango ekoka na mwa lelise ekoka ta lobi nasi na nga na mwa lelise ekoka ta lobi nake mona Bruno Lubika mbongo propre ya nanga Bruno Lubika nazonga nanga nde tovanda na so na baboma ase na basheta nanga na basasa na 5 namona ma sœur chérie Anakin ya Jeanne Keta Love Anakin namona bato nanga ba viete ozambrota namona ba Igor Dibwe namona ba Gelo Galeka terrain biso ba terrain na Vodacom wata amemanga pona musala nanga kitoko bomona pe na sela wata musala kitoko en tout cas batuko atokana kwa kutateke mbala liboso moni ona yesu konde poto ona yaki na wata saka poto te ezaka na lekaka na leki kaka yesu kono poto ta chance Elisa nako ena ba magaze moko ena ba vie moko zana na butu dini de ko ngo pardon Vejo na mona ba arc de triomphe mais yo obiga omoni bambuma wata mais lelo obike bato nyonso bakopa tunani namona bambuma na butu o pana mo bambuma na moyi kabisa mona moyi shuki to boy nzombalula ya moyi namona na butu na molili Vejo et le mio poto so okende na butu volonté na yo moko ti volonté na yo tika wata na moni nze mona sali ya Nzambe en tout cas Nzambe a protéger autina makambo ebele wata autina makambo ebele autina makambo ebele ba viene mo ba trika kieti wala zaki wanati wala kesi na zaki ba viene mo ba trika ki atokutana sina munene salama kina Guinée protéger ba musicien mtakufi azate na sepe nze mwanzamba sali wana Nzambe matoko ba viene mo ba trika ki tika akumsa na Nzambe yo so okena biso bon okena biso bege totema wa tokena so na domaine spirituel mais tant ba vele ba kitaki ye to la côté ya famille to ta côté ya musique so to moni côté ya musique kuna kuba wa bengene tour de contrôle OK jibe mpe na pesi makambo we so na pe makambo après ba pouvoir sans compter pe artiste monsieur ko felo me pas soutenir ye siko tant le bibo ba comprendre ni pouvoir te ba pesa ba pouvoir te ba klika na stade night ba pesa ba pouvoir te oye bina batreka tikaye abisa bom na semaine de la gloire mais ndenge ozawana pe mais Venzo rande ofandi wana po zape na victime ya Fally Ipupa Aigle c'est possible pe que mususu artiste mo po robeka pe tour na répétition ba mise mususu et oza problème pe to oza système ya ba désactiver les visas ou soit oza conditions za lube ezande ni tambo salaki ba contrat na bino ozalo libre okende pe obeta tout presque mususu ngamuko yoka ngamone na mila musique nde na vanda na bo kese na okende te neti Beckham na okende répétition Patrick Beckham na okende azape na poto na okuta naye mais bo kese musu na okete balinga Fally ke nyoso ko lobeza ke na biya ka Fally na koloka bo kese musu na okete na kwape na kwata la ndoto okende ke est-ce que na kotangelo ba orchestre okoki okende po moni po ministère saka ya Patrick Beckham te Robinho pas ali yo tangana ona okete Robinho bongo Robinho non non okete poni mais azai pi petsa kofia Fally Ipupa Fally Ipupa pe bakendaki na Bercy yo kangana dika no kelanga te yo kutagela ngati na kelanga te OK et bongo répétition JB piano non okete
Et bon, il y a évité Watanabe. Non, qui était. Eh, Venjora, au lieu combien qu'on a boué. Et bon, il y a fait le midi. Et bon, il y a fait le midi. Il y a un coup d'attente à Ndoto. Surtout, il y a un mot. Toi, tu as bien mis awa. On dit que lobby va dans mon local. Papa Langa, il y a une tasse à la fali, poto sala. Voilà papa Kala. Kata papa Kala. Kata via Kala. Kata ex. Il y a un via Kala. Il y a un via Kala. Papa Kala. Papa Kala, voilà. Viens à moi, Kala. Papa Kala. Mais dit que mon copé, moi ingratitude aussi ma topé jalousie tout comme peut ta koloba nini tout comme ba problème les ali que mon que écoute-moi s'il te plaît ingratitude les viens mon pas aloba na bosolo pona nga mabe. OK. Ay milianga aloba na sala ka peut-être penza ya ça na quartier la tête donc na yebaka itala mission na bien na yebaka ya zaka cousine ya musique ya na ngamoka kufa boye donc aloba bongo ba et dérange kayo et dérange kayo dérange nga makasi na moni kaza vient na te vient na ko lo balanga bongo te na otu na salela na otu na salela ko lo balanga bongo te apesa mbote na pesi mbote na ngana apesa mbote na yo oto tiko ke sape ba chama ozo ngisa sa Abou Samba na ozo ngisa sa meilleur vient na passage mo kendi long jambe ma petite sœur chérie meilleur vient na ngana Luki Passeport mon ami Luki Passeport yonde meilleur vient na Odile Makwakwa ya neto dangola Maître Korema Samba ya Bruno Lubika ndembongo ya propre en États-Unis na pesi ba mbote allez là bas tout fort bah warrior tout vive les warriors vive fallait pour pas force fallait commando ma singa bah warrior tout beau film na commando ou akina ko libérer moi ne libération allez bon là tisango so fallait ba minduki wana ngai ko libérer Europe nani kisinzora na dit que notre que le temps donc ezaka 1 minute ka poto ka bwana yo est-ce que koko yebisa biso par rapport au pays à personnalité ya moko yoka voice na ba voice on a un message ko balingi ba cliquer mais comment na ba propos par exemple ya bandeko tel que ba Alexis Weti ndenge ba uti koloba par rapport que grâce témoignage atina makina mission pour na kozwa pour comprendre kaka ya fali poupa pour que bakena ko sala makamsu par rapport à personnalité et que ezali bongote yo eta que intellectuel eta que mukolo ozomona te que est-ce que ma preuve ezali et okomatina poko ba dimension ya orchestre ya fali poupa ndenge ba réfléchissaka ko permettre mutu abisa propos wana ndenge Alexis lo ba bongo en tant que ngamo pe mutu na se plakite. OK, on a personnalité à grâce. Aza mwasi, aza mutu. Même si on est commis sur le plan judiciaire, au moins que on peut savoir preuve. Ozo comprendre na sepele ki nango te. Oto eza o mo tena zo bageza masolo ka to yo ke pa na des wana. Masolo nyo so ngabisa meza na des. Na la preuve te. O mo tena ko lo ba penalty. Ozo comprendre ni Alexa lo baki ke ayaki azo ba ba super on to ko lo ba mo te ya fali aiza ya propriété quoi. Ko nanga iza o ko lo ba ngote ya propriété quoi. OK, on continue à monter pour tout tika alors. On continue à monter pour tout tika. En tout cas, mbote na boka tete par vraiment et ça la bien. Et continue. Moi na presel wana batu ba kindaka mingi chez les grands mambo na matongi wana suka na boîte. Maman na boîte pas madame mambo azana tous à la kazara wana vraiment vient na faire bon market. I love you plus aux amis. TKW international. TKW international fait bon market. TKW international. Puis sous le Kauka va voter déjà. Bah tout va voter sur le Kauka. En tout cas, fallait capter PC force. Nzamba PC makasi. Amoni message na komela qui na MC présent à mois de janvier paiement bouquet. Paiement bouquet pour au travail makasi. Na décembre et à travers bastard trop. Donc bah année mobimba oyo 2023. Dans la table. Aux les petits frères nangai na kan fali sali ça na artiste nyanya sali en Afrique fali poupa artiste fali poupa mutu moko ta sali yango surtout na mboka na biso mingi makasi mais bato belete ba déployer ki baza olela ki comment on appelle que plaisir comment on appelle que invité spécial artiste émission Kofi Olomide fali poupa sala ki on a des événements ya minene
mais comment on a que artiste la biso Kofi artiste mnene azala yo surtout ezaka faute ya grand frère absolument moko ya Kofi mamo so komi boye tanet audio ochobima auto yokio atayo moko bon ayebaki kosolana leki na ye tende bobenga mwana na ye donc on a kutama maloba te quoi c'est le cas là c'est le njambe mo yebi liboso quoi so que ça va ndeni un jour so ba osande so ba bongisa to inde let yo peso mo réconciliation et continue par na aux appels d'accord nango to ko banga ponde mo lobi que jamais na Kofi Olomide tango mona sko ki lobi mwana na papa bazonga ni pona yo aux en insécurité ou bien aux ande nous d'accord ba bongisa bon en tout cas cause d'accord ba bongisa dans annonce suis d'accord te pona belé ba bongisa te pardon ah merci beaucoup Tikayo kisho relation na moi de 3 personnes on pose au Batsambo tende tinga nazana Jimmy Bilele nazana ya Willy Musheni nazana Ken Pierre Magizembe Tony Luwa ou Africa Référence Deka Didi Mouenga mon ami à Paris et puis vient à Gauthier Mascotte Ailinga Babiloko et puis agence Yassir Dézola agence Yassir na Château Rouge et puis Gladys Mbala Lafayette au coach Olivier Loga Bio bakwa nga ba sa funyo so makaya butu et puis aso na agence wana Mbutalombi Yaya chez Mbutalombi mon cousin Zamba protéger bango to allez I love you tala merci beaucoup Totikio Okosomani na comme na 8 valises oh 8 valises et puis venzo et puis que jour to ça il m'a même dégo to Congo la bi mais au conteneur c'est quantité et puis to zo bien la restaurant mais puis que zo compte ça même le colono to zo zoa ah venzo ra mais papa m'a dit ça na bon papa m'a fait un petit ba zoa petit attends là ta kawana numéro de toujours au kabape côté mususu Mokimo Mozelanga. Mokimo Bimba. Super. Leader Otimi qui n'a pas fait ma wewa dans un plan. Non, tu as la gana. Na de basket à pam. En tout cas, merci beaucoup, bonne journée, bon voyage. Tu l'as le Somali. Oui, Somali. Tu l'as le Somali. Non, tu es Balanciaga. Allez, Tokos, merci beaucoup. Allez, Bino, tout va bien. Bon voyage. On peut s'emboîter sur aux années les lots. Merci. Merci beaucoup, vraiment, merci. Wa bomoni tozala ki bongo na duplex na invité na biso ki sinjo randenge ba bien Kevin Jora bomonde to sololi mais na dit que ça lui plaisir makasi na ye moto ba bengi na kombo ya mo pyramide motema ya Laetitia Kitolo et pourquoi pas na Gilumbu ya Kadinanga moninga ya Bijou Mastinga la carte qui gagne un grand merci na Joël Kimia Joël Ntimba na kati ya Chicago et puis Wivine Kimia na kati ya Londres, c'est-à-dire que Wivine Kimia na Londres, Joël Ntimba na Chicago aux États-Unis, et puis plusieurs makasi, il y a mon très cher frère et ami d'enfance Anna Bilele Anaclé, na pesi Susumbo Tebongo, na Gilles Mwaka Direi, Alain Swag, Azolande là toujours depuis Kinshasa et pourquoi pas na Karine ici, Azana Kinshasa, Ibsinga Botalatala, Nazana Kinshasa, na pesi Mbote Batutu Balingaka, les combattants de la presse congolaise, le blanc de Bruxelles, gaz, na gaz encore et toujours gaz, ba yebi na bango tunu waouh. Africa Référence na pesa peso mbote bon na bato balingaka biso mingi na ye moto babengi na koma le pétrolier Pito Mavungu Patrick Balox na peso mbote na peso susumbote na inspecteur Blondis Lemba ya Willy Musheni Koda Mboka otala biso Solange Masinga Yaya merci beaucoup nayo na ebike tokutana à la prochaine merci.